Pour ça, tu fais un coup de pouce, il faut honorer Rabiso. Moi, ça n'a pas si. Parmi les jeunes présidents, on a mis si ban dans le monde du théâtre, mais ban non, mais la mine était là qui est un garçon oyo, azolo ba ke fali pour pas mutakangi saki. Charles Prince, il y a des photos zoom. Yebisa ya za muke, fallait qu'on kangisa journaliste était. Ba théâtre na bango ba sala wana. Après, selon les informations libérées, moi, je suis un autoportant ou un STO. Ce qui peut être foutu la caution. Donc, là, il y a un journaliste, c'est ma caution. Je suis un musicien. Tu as une place pour le faire. Kofi Olomide a sa légende. Voilà. Moi, Kofi Olomide est un Camerounais. Je suis un Congolais, je suis un Congolais. Le roi est Congolais. Mais tu as mis ça à c'est dollar et mon contier bébé secret au salaire non bololoté kasi sukali bébé secret tofema na kati ya MLTV 1 na kati ya MLTV tobaki na émission na bino original to la bino ba nyonsi ya sika ba nyonsi ya solo. Qu'est-ce qui se passe na kati ya Congo Kinshasa tobaki lelo tokomika kusura balobi grand mopa o mokonzi azali éprouvé mais matanga ya mama ami ebimisi makambo ebele matanga ya mama ami bacholi babimi ebele matanga ya mama ami elamusi ranking oyo biso toyebaka te ke ye moko les grands crânes les grands mopa o Kofi Olomide ye na mama na ye ça fait 15 ans passé bazalaki na ba ranking biso toyebite tomoni kaka elobami babelobi na babelobe balobi pe clan wenge eboyi koya matanga babi mowe yazalaka na monguna te mais tomoni mama ami oyo toyebaki mama ya bato nyonso tomonaki fali epupa DiCaprio aigle ayaki tomonaki Fabregas ayaki tomoni Gezma wete tomoni moni mais tomoni absence ya wenge clan wenge eza te wazekwa Félix wazeka mokwa bongo ayete. Qu'est-ce qui se passe ezosala ke clan wenge eya matanga ya mama ami te. Qu'est-ce qui se passe que Rafine Tumbalelo abimisa ranking oyo mama ya Kofi na Kofi bazalaki nango oyo mokili monde entier ba yeba kité mais to kamwe mowe ya Kofi makambo bi to ko sola ngo na zana invité na ngai azali na plateau bo mesana ko mona e bo mesana ko landa lelo to yambeli bino ye to sola na po yalo ba kaka vérité yalo ba vérité ya zabongo pona ko défendre honneur à artiste ko défendre honneur à journaliste ko défendre honneur na biso ba se de la ba pour une fois to sola na Jiri Kobetox to panzanteke pour te dire naie to yeba makambo bomba mina kati wana Jiri Kobetox. Bonjour. Bonjour, c'est de là mon konzi. Bonjour na babonné sur la chaîne Oyo. Jiri Kobetox na bango yeyo. Garçon ya litutu, garçon ya beauté ya deuxième république. Moi na mboka wa lobaka chaque fois qui ba problème ezana internet na yaka vraiment et surtout na yebisa ka baltu bo continuer ko pesa nga confiance pour ba biso to sala maka poto lo ba vérité. To bomba rapena to kolisa ka lokuta te. Donc c'est de là mon continent ça na honneur mingi ya ko ya manga sur la chaîne oyo. En tout cas to yambi yo Jiri Kobetox c'est beaucoup bien que ya za wana pona ko défendre na lobi la bino avant mais lelo tozoyo ka soit disons balobi maman ya Kofi Kofi maman ami que son âme repose en paix maman ami azalaki na ba ranking il paraît na grand mopao et puis toyoki lisusu balobi clan wenge boyi koya na matanga et puis mopao mokonzi abengani kisinjora na matanga. C'était dire à quoi c'est de là na parole au moni ermo ba congolais na comprendre mboka na bisoti mama makolo beze belé. Vous comprenez? Les Congolais se distraire dans la futilité, la banalité. Matanga ya mama Kofi, vous commissango, na dit vous commissango nini. Na comprendre ngati siko na wata na obi na fali pa na réseaux sociaux ko na wata la makambele kala matanga Kofi, ele kelanga mabele. OK, normalement Congo na minute oyo. Eza na loko moko photo sala. Comprendre pas na Kinshasa. Donc Congo na minute oyo to na loko moto ko sala. To bundela nanu. Mboko bakomisi commune mboko bakomisi commune minyembo o lelo ba rwandais parce que congolais lo ba kinya Rwanda te o ba sakuna ba lo ba kinya Rwanda ce sont pas des congolais sur le to tellement tous à la debout to muna na pona mboka wana mais nazo comprendre te bato baso se distraire na matanga mama Kofi ba solo la na mama na bango Kofi kutu mama na kola ka ko le la bongo pona nini et ça ba distraction on se mona Dubaï basa organisé basa organisé qui alcool et kota ka Dubaï té so ningo mela alcool batama na ndako no mena Congo tamo na bandal na tongo distraction na distraction
Le peuple congolais, c'est un peuple qui a sous-cap. On dit, si on compte l'échec à pays. Donc, tu as un peuple congolais, ça va. Maintenant, on peut faire ça. On a un internet. Donc, il y a un conteste. Ce qui fait que soit na maman na ye. Ya ngai na yo se dolani. Mais et puis comment ceux qui Kofi abanda ko solater na maman ami yo ndeko na oya ko Rafine Tumba na kotanga kombo biso atolobaka bo vérité. Yo ko to benga Rafine ngana benga mon pono. Akomi si mon pono. Moi si mo bona miso ba musicien mono na mutakala. Batala ye. Mais ya lobi aza étudiante aza intello. Ko za étudiante ko za intello o za peine maman na ndubu. Ko ba nduma na so bana boulevard batanga te. Batanga bakena ba université. Donc on va vouloir dire qu'on se pose à la ndume, faut à la au cola au tangate. Non, faut à la ndume. Il y a des fous en costume. Et ça quoi bango on a pas ça ba nduma mo boye bien organisé batangela ngo chiki. Abanda ki mon pono banda na université. Pozo pour fa madame sonné. Ya lobi madame sonné. Moi je ne pense pas qu'il soit pena bien. Ya lobi atanga kai puti na Belgique azo tanga ka. On dit net OK na émission na ko tangelo bali o madame sonna mwana ono zo tanga ko moni. On nga ko tanga ko moni. Ana le kana na chaîne mo futu na maya makele là. On appelle madame sonna. Ba petit on a baza bana mo bakanga ba ndoki na bumwana ba ela biso na internet so ba ela biso asimi micro bino bo mone mutu. Apakoli nyovi apakoli puto bo mone mutu. Ba ndoki bakanga ba ndoki na bumwana. Tellement mutu le quoi Rafine Tumba o ça la vidéo bi na tali vidéo la personne le quoi Kofi Olomide o ça la vidéo ozo se moquer na ye vraiment ozo bané confiance la makasi bon point orphelin mukolo bon azala. Est-ce que orphelin pose à l'orphelin ils allent na âge au moni ba te belé hein mwana mukilo roya so nzamba tinga conseiller ba te belé ba nyau ba mboloko ba ma musu pa bimi libanga vraiment net ba Rafine Tumba ye pena risque bimali yanzi. Mais peut-être biso to vivre na ignorance moni Rafine aza muto alobi atange belé ba tu ba yebika ke orphelin pose à la. Est-ce que bikaza muto maboki? C'est vrai ça. Oh ngana ba to maboki. Oh après to kina animation culturelle tout ça li chronique Rafine Tumba banda na théâtre. Après kena eza mon Henriette Kajingazaki actrice ya groupe Simba. Personnellement maman Solange Mignonneau ça c'est test. Mais elobi te que ça muta maboki wa kosala maboki na kata chronique. Tango za na chronique loba makamba chronique. Rafine Tumba loko azo sala wana. Moni mwana na mona ka air moko na conseiller fort et puis parmi bato ba conseiller aya na média en ligne ngana zala. Wana ya oleka na Afrique na taka kumba chaîne. Oleka na Afrique ngana conseiller na média en ligne. Mais ozo se moquer na Kofi Bongo. Et puis ça que maman moi bima de ni sisa bongo. Vraiment. Est-ce que maman Rafine Tumba to ebi été mais to uta mona kufaki. Qu'est-ce qui prouve que ta maman na bango? Parce que na matanga ba ba ya ba mona ndai na sala adai na mboko bana belé ba mabana ba tata na bango te bana ba maman na bango te. Donc maman ya Kofi tina omoni maman ya Kofi numéro 1 ya mboka. To ba ina Félix Tshisekedi na gouvernement mobimba. Ba ebi maman mi. Voilà. Donc asa maman mo bo Kofi bimisa maman ne a exposer maman ne makasi. A pesa valeur o ta la maman ko saka na maman te. Les tingas sont finis kapinga. On a makasi na makoma na mire. Pour abonner la biso bitumba ya butu, abonner la biso bitumba ya moi. To botama 8, ba leka moko mais protéger biso 7 et puis moi si moko bota 8 bana na papa moko. Ezala. Maman na bango ba maman mpono te. Wala yé moko pe Rafine Tumba mwana moya mon pono. Ayana orchestre Fabrigas boy ko bana na mutabeta kangongi tina ba maître ba dame sonae. OK pas héritier ba dame sonae. Donc bana basi mo otale bo omone mutakala. Mais le na internet ba koma koloba. Est-ce que tango tala ki vidéo wana etant que mo lobeli mo zongi sinanzela omi lobela ki. Tous les chroniqueurs en fin en musicien, moi je suis là pour répondre. Et ça m'a bé. Ce qui na ba page ba ivoirien ba togolais ba camerounais ba finga ba musicien na bango te. Est-ce que les musiciens ont valeur? Sont allés à Fabrigas Fali Ferré. Ils ont valeur qu'on est député au bas. Ils ont parlement, ils ont salé l'autre. Ils ont 14 000 à Pamba. Les Lingala pour le en Afrique, c'est Fali pour pas faire égaux là. Fabrigas, ouais, c'est député, mais Lingala na Libanda moko. La question pour un champion. Bah, on dit qu'on tourne la question. Quel est le musicien qui a fait propulser la rumba congolaise à travers le monde? Joanna répond que c'est Papa Wemba. Va péter pour. Est-ce que tous les membres députés kuna? Attends, il y a ta grande calée. Depuis babanda bazwa kaba pétition.
na balobela te ko peuple congolais so souffrir mai eza te tala tikuna minito mai ezo kende pamba pamba courir ke pas pamba mama oloba yango wana mais to yoka bango te na parlement donc yo mwana moboye mon pono moboye la muki na to bando finga Koffi Olomide Koffi Olomide aza légende voilà omoni Koffi Olomide so d'ailleurs camerounais biso ba congolais to ngwa to bando kumi to bando sambela voilà le roi za congolais nde to kumisa ba yo finga yango to finga kae nemo ba finga fali pupa mais tozala ki diba papa mbakufa mais na mboka mobo de ba décorer ba bis na ilonga papa mba biso distrait voilà Côte d'Ivoire et Korja biso non sa matanga papa wemba soni ne asko ba ko sala ngona nemo ya mbango mbango donc valeur à mutu na Congo ba yeba ngoti Koffi Olomide après Taboulaye Rochero c'est Koffi Olomide na Congo après Taboulaye c'est Koffi Olomide na Congo vous comprenez que là c'était Jerry Combetox batini propos en langage que mon invité et comme lelo to eko ka susu pas au matin et comme yakopo na bato mo pas wa chasser kisinjo mo za maliboso mo pas wa benga tanga benga na Koffi na matanga question bino bolobela ki o matanga e koma bongo musique ndeko nanga to boy te matanga eza place akolela babenga na mutu te mais yeba ngo ke musique ekoma na FCC na cash est-ce que bien wera azana cash wera Fabregas Fali mwana bango Gez mawete basala na bango JB koto autorité morale na FCC JB Ferre Wata na mwana bango muke suka innocent na ba misusu ko landisa ba créer ba bloc na bango donc so ba ba kufeli ba ba yate c'est naturel boko bo manzoto na ngote mais pourquoi na bakatele mundelu na matanga kestera ya papa mba bakatele mundelu lela na studio ngai kolo mwana bobenge mopaya siko Koffi Olomide boy boy matanga nite vanda pa na bino mais raison nini ezo sala ke Koffi Olomide aboya baba raison wase kwa loba comment nga sepena wase kwa loba to tika sala ba ironie yango to bomana c'est de l'angana so to solo la to tika sala ironie na miso pa to solo la voilà to la sa ke to solo la kate c'est ça la sincérité mais on a Congo te dit que eloko musubu emuto o sepena ngote faut sala moi sembla tala mon pa boyini bon na lobi mon pa boyini na matanga na bango pona aboyini na eloko na bango soki ba ta suka ta na porte na moni ba tebele ba suka na porte o sali mo intervient na ozongi eseni foko yo sali leti na moni Kisinjora na Sandra Lina ba bengani bino na matanga et puis bozui obi ba debele ba kola pena na éducation bien terre ozui pe micro ba bandi koloba vraiment je suis triste o pa bengani ngana matanga c'est dit maboke na ba bengani ngana matanga eza soni non ngata ko tu caméra te photo ya salate mais bino boli nga photo ça montre que bosa maboke mon pao biso surtout toyebiye vena biso ya bogar vena biso bosa mboka azalaka bongo talaka mutu akufeli maoka bila tu mambo abeti pena cha chomba na $20,000 ma mutu akufeli maoka bambongo eza ba biloko eza ba genre na eto zakane confiance a mal nécessaire na Congo c'est que elaxi ba contribuer na te ata ba contribuer te eza ko ba vena biso ba moke tant na prison maka so ke tala cash money prisonnier maoka bila avec la somme franc Gideon oye pe no talebo bu akabelo moi 30 moi 40 mais prisonnier azala c'est que ça bossa mboka c'est ça mon père mais mais tout le monde en grave tout le monde ba roga missile aye matanga Koffi Olomide calme ba bengana ki tout le monde ba te belé ba ekoti wana ceux qui yo ba bengana ba boyi na matanga na bango tika na yo et puis tant ba bengana mutu neni o mabilo monsieur ça ba bengana mutu nani ba biloba lo ba to lo ba na internet so yo asi Koffi Olomide atala ngote atala ngo makasi ya Koffi Olomide atala ngo makasi tozongi bientôt tozo cheke makambo malamu edirakate tozonga na clan wenge qu'est-ce qui se passe que waze quoi clan wenge boyo za sir pena yo za pena jibe na wera ba ya matanga baya te pourquoi ah tala totika ko saba sambla ba oyate bakoya te pona bakoya te boyo za ka obligation après faut baya et puis maman est-ce que maman me akufia akufa yango na tuna akufia est-ce que ba okunde pe awa na opesa ce que information c'est ba kunde maman mia mais faut ba kunde apa moi na sa somba de cimetière na poto no sala na Koffi et puis moi na Koffi ta Koffi a le roi bayer obi bayer ko ando gagner ba 6 a luka 7e bi Koffi Olomide azali banga abongisa vina ye jibe mpia na clan wenge baya matanga bongo jiba ko ya matanga Koffi eloko nini ya te papa chéri ya matanga Koffi mowe azakana munguna te mowe azakana munguna te mais totika ba sembla souverain a royauté est-ce que maman je mets ma main à couper jibe mpia na royauté bongo wera ensemble wera ori royauté ne po wera bazaka kama wana ba Koffi mais malgré baliaka na luto mulai ta biso to timba
est-ce que Kofi passe à côté cash ba wera mais est-ce que mo wera lokwa ebike veo akimaki ali akene na luta mulai mais wera oya neza nango normal est-ce que wera jibe boya fontsona simbe na loboko boye mwana mai to kenga mona zawa na ebiso bongo sedo na pe mukona ngo to sala ba caméra to filmer jibe ko ya te sans wera matanga mama Kofi bose to moni jiba yeye moko Lauriane la maman vous comprenez que tout ça libanda ya Choco donc place au vendre bomba makambo ebele on a pas capide ça capide donc pas vient na biso kanyi mbuyamba donc à saler le romo bana bandal tout va se retrouver tout y a vraiment tout y a tout consommer donc on a place à Aix le champion au viré métro de Saint-Michel italani na ngam na kati malili soko koti na kati oki fraîcheur na poki malili te na bimi libanda na non ko beto bima libanda parce que fraîcheur eza awa na misani trop na chaud kobe lelo soki to moni jibe pia na ye akoya na ye bozongela nga makoya sa wera te tebi makambo ndenge ezalaka akoya sa wenga te loba asala makambo héritier asalaki héritier bimi na bato ne na ndaku ayesi bango to bimaka to kende babima bakende bo bamona bato ne basutuka boye aye matanga mama ya mampata oh héritier mimi biso bato belé bazaka circuit héritier bima na matanga mampata loba basala elo mwa bongo mais sans wana jiba koya matanga Kofi te sans wera Carlos Choco depuis Paris à lobby c'est de la tunelanga Kobetox est-ce qu'il y a nani makwakala basuka ndeni nani Carlos Choco depuis Paris abina tuna yona ni makwakala rando ngwi suka ndeni wana nani Carlos Choco depuis te mutu atuni wana nani Carlos Choco depuis Paris moi Carlos Choco alingaro trop alingaro makasi merci beaucoup mwana mwasa na tuni nani anima kwakala papa ngana autorité morale internet 9 ans nana lingweniti ekotangela makambo mwana mwasi wapa kola 24 kucha novi epasa na Canada eroza mukanda te obe relation ni naza nango na Karine Mokonzi aza petite sœur nanga tanga ndo sama mama mabe ndo finga ba musicien ndo telemela est-ce que bien ngara hypocrite te mabe nanga yango ngana muluba mungala de so bina lobela mutu vérité non lobela mutu vérité Karine Mokonzi ndo finga fali ndo finga ba wera ndo telemela mais le j'ai compris que Karine Mokonzi a comprendre a continuer dans monde artistique akomi koyemba donc alors na ça so ba biloko ko finga ba musicien te c'est il faut to komisa quand même eloko wana vous comprenez donc Karine Mokonzi c'est ma petite sœur yo kanisa za yananga mwana muke makasi vous comprenez relation ni Kobetox asa nango na Mbuta Masebe kona kokobar nanga relation ni Mbuta Masebe asa kokobar nanga parce que nga asa mwana modero to Mbuta bimisi modero c'est Mbuta Masebe kasi kokobar nanga relation ni Kobetox asa nango na Blaise Mabanza mon ami bon fils Blaise Mabanza wana mutu nanga mage ba baby sanzela boise zaki so Blaise Mabanza bimi boye ngana bimi boye auto beta tolbo ngana auto beta tolbo wala so na boise to kuta na miadeka te wala mutu nanga ba ya linga mingi bana bise fachi beto relation ni Kobetox asa nango na Pomba vrai petit nanga donc parmi oyaza lelo ya biki grand frère a contribué to pesa makambo sala ba film relation ni Jerry Kobetox asa nango na Karine Yamado to sola to koma te bomoni question ya mabe bomoni okena ngo sikote to solo la te to benga na te parce que asa mwana oyo mukinyo so to ebiki ngam na bimisa ma benga ngata so lisanga te pourquoi na ebité babi Jerry Kobetox asa fier nga fier te ngaso bina cha fier ba président ba théâtre ba CBS wana okokanga te est-ce que sur Luka ya ta okomela te bonga na Luka nga na papa mais papa Luka mwana papa pa ko tuna jamais papa Luka mwana omoni na maternité ya théâtre so ba fongolelo makolo ba bimisi yo faut bénir ça bitala c'est de la mission ça ba théâtre yo yebi ko ça mutalelo te na théâtre parce que on appelle moi na bandal c'est tozo bima na ba vie o memeli sac mais ba tio na nzonzingi te vous comprenez to ça la théâtre zo jouer na mutu mais azo tanga kombo na yo te vous comprenez donc ba ndeko to ça ba to pesa ba coup de pouce faut ba honorer biso moi ça nga pasi na bane belé na parmi ba jeunes président o babimisi bane belé na monde ya théâtre mais ba nango bengra kala mingi te no la kila ba mabe Jerry Kobetox ça vient ko la kila mona nyoso mabe abimisa lelo soki Karine Yamado à s'approcher autant nga komone tout ça nini non na tuni kara parce que oye comme era ba question MLTV original c'est ça songi ezala raboué
original ozalaki na ye yango tuna bongo nazalaka yo yebinga nazalaka na bato tout kala te ozozwa question ekokotelemisa o na kiti babi Jerry Kobetox awelela lobeso mwasi na bandalungu yango esalaki Jerry atomboka nde elamusaki ye nani makwakala vrai ou faux Jerry awela mwasi na lobeso toshite wana MTV toyaki na kati ya bakestion wana etokisa wala mutu na ngai lobeso mpota Willy Aluchi alobi bongo c'est de la prémission za na décoy parce que question etokisi Jerry c'est de la ka ye moko benga epi grand prêtre Willy Aluchi vraiment ngai te ka c'est de la vraiment grand prêtre Willy Aluchi oki Jerry la métisse noire en tout cas pour na émission na biso lobi nini émission non émission za bien émission za matumoli makasi ngapela linga boye mais nazebisa bandeko bolaninga en tout cas Rafine Tumba vraiment mon elongi oyo en tout cas elongi oyo elexaka bibétiste na internet kofia za master na yo te kofia za na 20 albums kofia na banzemu mususu oka boswani na mwasi yango ezobeta bozongani bino mosa moto asimba bino donc na famille na Rafine Tumba obimisa ata moto angongi te ata maître mo ya musicien obimisa ye te donc tika kosemoke na Koffi Olomide kofia master na yo te donc so lingo luka babase place olukaka wana et puis adversaire nous a Karine Mokonzi o aleki on a qui la baronne donc tika Koffi Olomide donc ce qu'on manqué Koffi tanga yo elongi mabe on a répondre donc c'est un peu ça tout comme bon on a souka mltv1.com Bébé Secret notre partenaire privé Bébé Secret Jerry Kobetox au palais azana besoin ya kokota ndako na ye porte na ye ba visa ouvert donc ils ont un tout à bundar makasi pour la chaîne Oyo MLTV Bébé Secret je pense que to yambi Jerry Kobetox alobi oezanda kuna ye anytime azawana et puis na beng sabino MLTV donc kalamingi de Jerry Kobetox bazo récompenser babina umeli trop dans monde internet il y a un monsieur ou alobi a honoré ngai français ti yo mulu ba cher alobi on peut sanga clé à IST na miso presse en tout cas voilà Jerry Kobetox c'est mon français ti yo aloba nga Jerry ko comme PDT IST za $3000 donc ABC Jerry Kobetox clé de contact ya IST o eza $3000 ba ba comme la PD na ko pesa ngo devant presse donc français ti coup de chapeau merci beaucoup mais na lo baka na bato bo melanga ba mbongo na mabanga donc eza pasi mingi merci beaucoup na Brigitte Savané moi ça Savané depuis Tazaka moko merci beaucoup na joueur na biso oyo mikolo na bibo mesana na ye Isaac Chibangu Chikuna 11 ya Mazembe de la part ya Christian Nzembele donc Isaac Chikuma Chibangu donc Isaac Chibangu Chikuna 11 ya Mazembe de la part ya Christian Nzembele donc bambote bele bambote na yo nani misusu Maman Bella Dinganga na Londres, merci. Moutou alinga finganga plus 243 90 36 30 165. So finginga ngapi na fingo pona mona mama biso. Oya koki ko supporter mama mona lobite a supporter nga ya mama mona lobi wa koki osipoko. Akoki ngate a supporter ponga na senga pardon te. En tout cas, Jerry Kobetox savait aussi la pardon te. Ba biso o pe to zo pe coaching pe et pas ya Jerry Kobetox. Yepena uta sami mokili na mokili akala. Et puis so okutani na garçon oyo azolo ba ke fali pour pa mutakangisa ki. Charlie Prince na ke photo zongela. Yebisa ya za muke. Fali ko kangisa journaliste était. Ba théâtre na bango ba osala wana. Après, selon les informations, l'idée de moi, je auto voter ou est wana. So il paye ta foutre la caution. Donc voilà, il faut la journaliste la caution, ba finir ba musicien. Tozong sur place Volker Tomboka. Merci Tozong sur place Volker Tomboka. Kabateni propos, ça n'engage que mon invité. Ça n'engage que mon invité na MLTV to baki to yambaka abongo poto lobela bino solo to bimisa ba vérité na 4 émission original. Mbote mingi na Chief Mata bambote na yo Bébé Secret la taille élastique moi sur bendi que notre taille avi maraté akonda atazala kaka mesure mbote mingi na Carlo Choco depuis Paris mbote mingi na champagne bien les champagnards depuis Paris champagne bien si azala kaka
azali makasi. Champagne Bienga. Ta place au bimeli, passez $. Champagne Bienga. Champagne Bienga. Le banega gérant PC Mbote. Champagne Bienga gérant PC Mbote. Je pense que pour un système, na moni géri muta simba marambango, to pesango géri, to pesango géri comme étant Champagne Bienga. Nadej Maluchi, Sola Kabelo depuis Lyon. Na moni bongo mingi landu muzinga na reine. Et comme bongo na suka mona mon équipe technique. Ibra Choco garçon Choco. Azala na simple mais sur la vandi awa. Na boy bo benga benga ibo mona na bomba kaira na sima bilili. Ibra à suivre. MLTV to s'abonner $, et mokonzi bébé secret. Osalaka no bololo te kasi sukali bébé secret.